atilo kwatala komuna ke linga kiyo mingi janina Baba msajila kalamu. Saba ndako beba pakiti za kusudi pakiti buka la. atilo kwatala komuna ke linga kiyo mingi janina Baba msajila kalamu. Saba ndako beba pakiti za kusudi pakiti buka la. Bienvenue dans l'émission Namina Mikolonio sur le peuple s'exprime bandeko balanzi na pesi bino mbote mingi pe semo lisusu ya koya mzala na bino mpola lelo na cadre ya émission na biso le peuple s'exprime tobetaka masolo nyonso ya politique nde yango mokolo ya lelo to yambeli bino lisusu moko ya bandeko na biso ya force du progrès ye babengaka ye Sage Nagitumba azali na kati ya commission ya discipline na kati ya structure wana ya IDPS na inde tokobeta masolo ya mboka Congo notamment la pétition oyo ezali examinée na palais du peuple na assemblée nationale pour na départ ya Vital Kamerhe pe ndeko mosusu ya bureau tokosola pe lisusu makambo ya santé ya force du progrès de yango tokei déjà kopesa ye mbote pe koloba Sage Nagi bonjour pe boye bola. Bonjour maman Fifi, merci na bino chaque fois. Nazongi la gomingi na ebisaka o ezaka ndako na biso. Vraiment. Apesi susu merci mingi na maître Maloa. O azali premier partenaire ya Force du Progrès. OK. Bientôt là tozongi la lisusu toyebi ke tozu mo ta embelé na partenaire na biso to monani teme. Sans soutien ya Maître Maloa, le lolaire mususu tozala babilili beleti. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci également pour la reconnaissance parce que il faut qu'on y ait bara kombomba bolam tango eza bolam faut benga mo bolam. Et na ko bakisa lisusu mama Fifi skizenga ni tete la ténacité ya Maître Maloa signature à charte ngeko sala mate. Donc azali vraiment partenaire moko très précieux, il y a Force du Progrès où il faut tout l'engela. Surtout que charte one eza elo mo ya motu ya le fan d'ici progrès ça ici de makambo na ngom surtout robeta sur la charte la Force du Progrès avec les temps et la CPD na reconnaissance envers Maître Maloa Billy Cléophas par rapport à implication na ye pour na lelo Force du Progrès et za la standing na bino isika bozali mais par là na ke kozonga na batu balobi. Je parle de l'IDPS en général, pour ne pas parler seulement de la Force du Progrès. Babeni côté moko ingratitude, il y a pour soutenir partenaire qui n'est le col à ma passe les lots signatures, il y a pétition contre le président et l'Assemblée nationale. Ils ont examiné quel est l'apport de l'IDPS par rapport à ça. Quel est pour nous ingratitude ou encore non respect à l'engagement. Bon, on a évité. Qu'attendez-vous de l'ingratitude et non-respect à l'engagement? Dans le cadre de la politique, Maman Fifi, les accords se font et se défont. Les athées qui sont au côté pour caméra, en réalité, caméra est ingrat par rapport à IDPS, par rapport à Fatih Béton. Ceux qui ont marche en arrière, au sengi biso tozonga moi muke marche en arrière. L'air Fatih Béton a retiré qui signature na Geneva. Asala qui avant caméra. Caméra a qui boiter les pas, il y a kolanda pe Fatih Béton ou bien kolanda IDPS, il y a ko retirer pe signature na ye. Ye faki aya ko s'accorder na biso pour luka moi ko zala na kata ya population bacha EPK. Na ebike tozali awa na IDPS to ebi caméra bien. Donc toza ingraté yenda za ingrat par rapport à Fatih Béton par rapport à IDPS. Lutter contre les antivaleurs.
Oui, c'est bien bon de dire ça, mais il faut que Mbappé qui tant Mbappé n'a qui signature wana kanisa nombre non so bazalaki, mais pour que bon que ça la cache coalition pour le changement ba que nay bango mibale. C'est vrai que Fatim t'a retiré qui signature du Bosso Nirobenga le belaki mais pas retiré qui. On sait qu'il était aussi leader de son côté, il pouvait aussi se faire aussi à se créer, mais non, il a accepté de soutenir son frère Tobenga Tandéwana. Mais qu'est-ce qui fait que Lelo il n'a pas la chance d'être soutenu par l'UDPS? Est-ce que vous comprendre que Nazonge Lisusuke, Kamere, Aza, un cas par rapport à Fati, par rapport à l'UDPS? Basala qui alliance, Ndengo Lobiwa. Coalition, oui. Coalition. Pour les changements. Mais, à bénéficier de Nangote, Azala qui wana, comme directeur à cabinet, en plus, Azala qu'on séparait le premier ministre et le vice-président. Mais, tout ce qu'il y a, à partir de Bavir, nae, vi babiloko nyo surtout ya salaki pour na dossier à 100 jours il y a construction il y a matériel na biso d'ailleurs etikani na Kenya kuna ba ozolinga bateka ngo vente aux enchères mais lelo bazo après avoir kobima prison ba tient sous ministre après avoir comme ministre a comme lelo président Assemblée nationale mais place wana ingratitude na biso eza wapi parce que akomi ba place ya lingaki donc ifaki kaka zala na biso tisuka non kala te tozo kinda ba alliance belé ataka shwana ikokufa nango tozonga sko mutu na point de départ to bandela lisusu ba alliance musu si il faut to kende pona ba élection ekoyamba la sima apparemment bolinga botika la bino moko IDP tolingi kotika la biso moko te batunde bazotika biso moko likolo le koso ya ba poche na bango likolo le koso ya kozwa mboka kokaba ndenge balingi likola lokoso ya bakare minier oyo bango bakabola na Afrique mobimba biso force progrès tozanga carré minier mais Thabo Mbeki azana carré minier na RDC François et quoi Sassou Nguesso ana carré minier Rwanda kutu kolobate concession wana nyoso etat bango bazui ya carré minier eza distribué na tobenga ona M-Pesa po tobenga bango Kabila zaki M-Pesa azo pesa talate mais c'est pratiquement superficie ya Rwanda mobimba oyo bato bazo ko utiliser libanda ya Congo tobenga ni mutu te bato bazo kende pona ba intérêt na bango de preuve aneke moni nanga alela carré minier ni tete la carré minier alinga za rebelle vraiment Kamere examen à pétition ezaka na nani na Assemblée nationale quelle chance vous en tant que l'UDPS au Pesamo par rapport à Belbéline, on a suivi le secrétaire général Lord Falbaki qui a posé la position à président, mais les députés sont libres dans la décision. Effectivement, Bolbaki est un centre de démocratie. Kamere, député est libre, il y a qu'à signer ou bien il y a qu'à signer. Mais là déjà, tout aussi dépasser un cas, il y a signature, il y a bateau en dehors de l'IDPS. Maintenant, il y a 5 quelques député à IDPS. To signé, tu as déjà ça ça ne sert à rien. Tu l'as dit, le secrétaire général, Augustin Kabouya Lobaki. Le bateau, à Kokoya, aussi longtemps, Batouana, va signer déjà. Si a travaillé qui vient, est-ce que maman, il y a un monate qui caméré, faisabilité nae, l'air Azaki na Kabila, étant que président de l'Assemblée nationale, na ou yaza les lois, ça les lois côté. Les lois, il y a qui vraiment combattre facile, malem l'Assemblée nationale et convaincre la binoté. À ça, les locaux, même ça, depuis Azarana, on a échangé dans la donc, il y a na secrétariat général et Assemblée nationale. Bateau, bazar fonctionnaire, bazar pour l'Assemblée nationale, bazar souffrir ma casse. Avant que tout coma na Congo mobimba. Mais bateau, baba qui va séparer quand il est revenu. Bah, c'est pas là qu'il est qui. Ngamo personnellement, na c'est pas là qu'il est qui parce que na yete ça le li oh ya ça là qui na moment ya Kabila. Mais na fatia boy ko na Samaele wana ayende na motema mabe, ayende ko ba koka jambe contre Fati, aye ko combattre Fati. Fatia kangisa ka été bavir na ende kangisa ka e. Mais quelque part c'est comme si avant Jara Fati par rapport à prison ya Kota. Yango moni aboy ko sala loko aboy ko bouger azana babavi rebelle vous ko rendre compte ya motu accueilli ko déclarer même ba papier na kati ça on a ko exposer gouvernement que tozana ba papier ko komeza te bikezate papier à toilette ezate mais notre excellence Doudou Fouambali Botaï Nzunga ma famille on a dit que finance non écoutez
okataka eloko wana te ezalaka spiritualité njunga ma famille libotaye stade de martyr ayaki ko contredire président assemblée alobi assemblée nationale vis-à-vis na gouvernement toza na niongo na bango te ya ba député te bazwaka mbona na bango convenablement alobaki pour le fonctionnement na bazwaka nyonso Kamere asalaki ba Kamere aza na kati ya assemblée nationale en tant que président pour na ko passer ba message privé contre Fati mazo ko utiliser assemblée nationale. Il a fait par rapport à quoi par exemple? À Sanini oh il y a yé contre Fati au bien. Voilà, OK bien maman. Ngalinga rotuna nga bon. Kamere avant Gomekwe. Ya sa asa Mobaki Gomekwe avant 6 jours avant Goma yango mo penze ko ya na guerre. Voilà un message est présent à l'Assemblée nationale, il y a Congo Mobimba a lancé aux communautés internationales bazota. Toké na Bukavu. Ndenge moko. A annoncé problème il y a 318 morts au Bakuba qui na Moba. Mais armée qui ko contredire et ça qui lokuta. Est-ce que rôle na yé président de l'Assemblée nationale a cause ça bloqué wana. Donc azalaki Pierre d'achauffement na 4 assemblées contre Fati mais azo lancé azo bimaloko la présence assemblée mais azawana pour na ko soutenir et ko planifier arriver à M23 na Nanga na Kagame na RDC. Donc rôle ne yango. Si ça verrait qu'à quoi il est lot avec déjà la signature Vanelli Kakibele, ce n'est pas un danger pour vous en tant que danger zate maman, a danger vous ne craignez rien. Et là on est Toruban anime. Yo zara Kinshasa na Congo. Depuis Kamere azaki opposé par Kabila. Action ni ya makase ni simbo ke tant que opposant. Aye ko kangama biso Etienne Tshisekedi d'envie na l'action pourquoi Etienne Tshisekedi benga kai caméléon. Et le nyonso Tshisekedi aloba e ko changer ka te pasa asa visionnaire. Asa mona makambo ya Congo tisuka ya Congo. Yango moni ayibisa ka asa caméléon. Asangana na biso. Mais réponse dit d'après ça Etienne Tshisekedi. Alors, il y a opposante pour opposition éternelle. Ce qui pouvoir y a pour Kendi. Tout le monde y est. À Kenda qui kosala, alliance plutôt à côté de ça qui dialogue. Na Eden Kojo. Ah, on a Villa Kinshasa. Oh, Eden Kojo pour Endi Mama dialogue et kota. C'est que Kabila Ndimaki, proposition na bango. C'est que quelque part, Kamere Azaki ko rendre compte na Kabila, yango Kabila Ndimaki. Kabila ndima reposant facilement. Or, Koya na yo nezaki ida comme premier ministre. Mais Kabila no ko azaki na besoin de crédibilité na régime na ye, il fallait ki amona ta membre moko IDPS akota na kati ya gouvernement. Nde bazwa ki quoi tunabiso ti balaba tsaki wana. Ya raté. Rata kaka po azana motema mabe pe na makanisi mabe contre la République. Voilà comment Kamere azali caméléon akotika ko changer te. Pour mon ndeko na biso olenga kwa lobi soki eza na oyebi makala munoko kwa Kamere za vérité za kaka bonjour na. À part ça tout les lokuta. Vraiment mais ça dit quand même la Congolais pas si ça sera 2 fois à l'époque à Kabila si ça qui mandaté l'Assemblée nationale. Depuis OK basale celle ba Congolais pas c'est Congolais ni a manifesté contre signature de l'Assemblée nationale. Congolais. Ba Congolais est-ce que oui ka senga na biso pardon. C'est pourquoi j'ai na dossier à 100 jours. Ti lelo à côté à prison abimi asengi pardon to senga les alliés à makambu na ya mikolo mais à 100 jours ti lelo congolais à na kanda nango ti lelo banda kuwana ya kinde ko somba eza na Kenya comme te kango kutu na vente aux enchères ebisanga non avant di d'ailleurs azani normal azo voyager en coulisses azo voyager na ba frais et Assemblée nationale mais contre la République contre Fati ko négocier na Kabila na M23 en Afrique du Sud mais na frais à l'État. Voilà comment Kamere a utiliser Assemblée nationale pour na besoin na. Vraiment ça c'est un il y a pas un regret zali na bato yo bazali na ye na kati M23 bato ba pesa ke mission contre Fati mais biso tozotala tozozela o soka ki bato maele bazali bandi na yete. Donc pour vous, il a travaillé contre Fati. Depuis qu'il est là. Depuis 2018. Il y a malamu ni mokali. Bon, kokanga malamu et pas na ezalika kokosa biso hein. Akosi biso tellement trop l'autre kanga bien pas na eka pa kosa biso mbona biso
il y a 100 jours et mon anaté. Vraiment, parlons des négociations, les sous-sous à Doha, tout à Washington, tout ça, mais apparemment la paix à l'Est, les a c'était. Il n'y a pas une autre façon pour que Péwana et Kotaka na Est. Maman paix Kota. Yokana bisa yo. Moni paix, l'air mbakati nyoka mukila, mutu pardon, mukile utika na kaka koninga. Oyo nanga na Kagame bazosala na Kabila ezali suka na bango. Bakope kovanda kimia te après tout ba mibali baza na ba armement na bango. Mais il faut pas manifester baloba ke tozali pour les États-Unis tsa bango ka baloba ke voilà to ben sape bango pour basi bazui une grande partie ya mboka. Mais en réalité bazate négociation plutôt signature ko signame kimia ko kota yango moni balingi te fati a gagné Paris wana yake a kotisi kimia na Est à cause de l'héros national, baboy histoire waneza. Il faut basala, bala ksabiso ke tozaka na terrain tozo bunda mais armée na bango ba auto formé tout ça. Ça c'est est-ce que mon a été na armée ba formé na basi azem. Yo so mona mwasi na zemi na kati azo kende formation. Tout ça ezali bazo sala bloko moko ba mascarade ya ko créer po bobangi ça. Tout monde ba guerre wana. Ngana za combattant IDPS nazali parlementaire debout toyebi manœuvre ya Mobutu ya Kabila le père Kabila mwana tilelo. Donc aux Congolais d'attendre la signature wana confiance pour la paix wana kaka jusque là. Mais toko kene ndenge nini olie batu ba kufaka. Na ko négocier mboka na mboka mususu tokena ngo 50-50 po bozwa mekine kota po Congolais ko vivre. Biso lelo tozala Kinshasa tozoka ngo bien mais kende ko vivre kuna omona bana mike a ozolengela mwana mekende mona bana mususu atikali ye moko mama za okufa simbi mama alibongo mais mama akufa azolela mama tellement mais mama za okufa siko tokobatela biloko ya batu ya nzambe na mabele mais l'essentiel batu akufa otolengela via batu za c'est important vraiment. Merci beaucoup. On va maintenant parler de la structure force du progrès. Comment ouais force progrès, ceux qui déjà les maréchal Benzema Zawana, ils allaient bien, ils ont toujours bien. Toujours ça la moussa na biso comme il se doit. Mais to messala ko sala chaque jour. D'ailleurs, pour le moment, président Moselo a multiplié ben fort ba contact minene ba tupé ba ko comprendre que c'est un leader ou jeune leader ou aïe na kata force du progrès, a ko changer du progrès, après c'est du progrès sens na forme. Azongisi du progrès ndenge zalaki idée zalaki lelo tozaki na du progrès opposition lelo tozala du progrès pouvoir alors tokosala ndenge nini pour du progrès zala du progrès à pouvoir il fallait tokende na makoma ya chaque de bonne conduite oyo ke président Moselu apesaki coup de pouce na ye coup d'envoi alors mutu nyonso alingi du progrès aya kocha signature bato balingi bato mutu nyonso peut passer ou bien le membre non c'est ezalaki problème il y a ba fondateur na les anciens oyo bayaki après ba fondateur il y a force progrès même si on a la fondateur mais fondateur T mais les ozalaki déjà que président en force progrès au géraki au dirigeaki vous avez aussi le droit à signer charte de bonne conduite mais sans oublier maman mutu nyonso oyo nazali ko lancer message au bato bayeba bo consulter ba avocat misusu ba websa bino tokendaki na charte to légaliser charte wana pas ba notaire mutu azali signature ya 4 charte de bonne conduite te azana droit ya kolobe la force du progrès soko ngolo la force du progrès il faut la membre signataire la force du progrès yo tant que fondateur. Avant le babongo photo non ça s'est signé comme album sur ça mon mboka. Non. 3-4 personnes va signer, vous refusez aux autres. Est-ce que vous avez le message pour souvent ko signer? Au moni guerre ya est ndenge et umeli lelo ndenge pe ko signer charte ya umelaki. Pour ko convaincre batuzaki tellement difficile. C'était comme notre coup na batu. Non, médiation ezalaki. Tozwaki ero yazaki partenaire monene na lingi force progrès na 4 miko aneti na moelle épinière ezalaki maître malua alobi non o ezale loko na biso ekoyi kokufa boyete boko pe ko panza na boyete bande ko boya nani antibal yaka eleva yaka président Moselu yaka bino mbe bazomona bino pour le moment allez boya to vanda place moko basage boya ba ancien boya to sala yango na FM
au ya binoir. Okay. Mais c'était terrible pour Batumisuba signé, on dit que vient na biso Jean-Marie Mboma sana ba prière pour Batumisuba ndima ko signer. Qu'est-ce qu'il ne voulait pas signer? Pourquoi Bandobo ya signer charte? Comment ya ko signer charte ezali ko linga ko tikala na force pour garder des ordres pour na ba intérêt privé ya ba individu. Charte Bando sengani. Et sengakani. Charte esengi biso tosanga. Charte esengi biso ndenge basalaki système ya kobetaka batu ko torturer to boya ke loko wana na kati ya charte to biki bavir boyete. Il faut que sanctionner mutu avant d'anda ko suspendre na fonction na bien na kati ya mouvement quelque temps avant d'anda. Charte esenga ki biso to organiser des élections. Et le président Moselou l'a fait. A su organiser une élection. Abengi bandeko boya to kotsi ba membre ba tupe ba ye ba candidat pe bazalaki o bazako se préparer jusqu'à ce que depuis candidature ko banda. Président Moselou abimisi ba moyen a pesi na seni ezaki organiser selon la charte de bonne conduite. Ba moyen pour le président ya seni akima comme rebelle kande nanga koma. Est-ce que vous vous rendez compte? Président Moselou abimisi mbongo. OK. A pesi selon la charte de bonne conduite parce que azali légaliste. Après Simbo, tu organises l'élection. Tu salis bulletin, réunion et bandit coquet, recensement au salama. Mais président Seni, à qui mi n'ambongo, à quel moment n'ambongo tu le lo? Oh, Azaki désigné pour encore. Eh, Azaki désigné na carte, il y a ba parti nyo surtout tout signé qui charte. Parce que tu vois qui t'es belé, tout ba parti nyo surtout ba ya qui na ba avocat na ba on charte Azaki signé na Moselou te. Mais Moselou a premier signataire. Après, Antibal, Eleva, y compris tous ces membres-là. Kalamisous, mais Bazalaki parmi les fondateurs. Ouais, Bazalaki, la président Géco. A signé qui charte de bonne conduite. Tokeye pas président Seba. A signé qui charte de bonne conduite. À part, rebelle, Mike, Bazaka, la Kabila, Nabananga, Alingi, ko signé charte, pas continuer à désordre. Mais les lots sont obligés de poursuivre Batu charte et Kangabatu Bilé. Ils ont ça la désordre pour quelle raison? Est-ce que ça membre signataire, il y a force, il y a charte de bonne conduite. Ils ont légalisé. Je suis vraiment désolé, il y a Kobo, ça n'a charte de bonne conduite. Mais, les lots, Batu, Bavandi, Balobite, élection Tolingi, légalité, Toya na coup d'état. Maman Lebo na coup d'état. C'est que vous pensez surtout au biso to bongisaki. Bozoki si Batu, Bosali Boé. En ce moment-là, Oyazali, garant, il y a force du progrès, il a le droit de prendre une décision. De toute manière, Robino Bozo Kanisa, Azan a droit de prendre une décision que l'élection est aux Alamantes, tout stopper. Maintenant, tu as la vision, comment les membres force du progrès va se retrouver. Quel est l'intérêt à les membres force du progrès? Par exemple, après avoir boya désordre, il y a Batou Bayaki. Lelo nakoye là prochainement bilan ya batu nino baye kozwa misala bazui ba misala de gauche à droite toujours qu'on continue. Donc c'est un président exceptionnel qui fait des choses aussi exceptionnelles. Vraiment l'autre fois vous avez qui na mutu na bino moko pa loba qui y a possible identifier ba structure nyonso ba section ba fédération et autres. Est-ce que ça peut na ba place musu oui ba poche à résistance ya bato yo bazala na ba signer charte de bonne conduite bazala na force du progrès mais ba siège à nom de la force du progrès. Si bazali ya on a émission que président Baba Moki Joël le maréchal Benzema azali large ya koyoka mawa soka zalaki na motema o batu misu bazaka nango tonga to sa ba poursuite belé pas batu na niveau justice voilà baza ko siéger ba changer même ba couleur ba drapeau ya force progrès to ko poursuivre bango. Mais il n'y a rien qui est prévu pour tout l'ordre. Hein. Au but, force du progrès à opposition, la force du progrès à pouvoir. Voilà. C'est différent. C'est différent. Qu'est-ce qui est prévu pour que ma béoane s'arrête? Parce que soit on dit des ordres dans la force du progrès, on voit mon CV. Mais ce qui est prévu, c'est quoi? C'est rentrer à la maison. Donc, besoin à la limiter. Lelo, maman, avant tout comme on a un problème, un coup d'état. Tout ça qu'on risquait, un de ces 4 matins, on a tout comme on continue. Avec l'affaire. Quel est maintenant le sort et la force du progrès, ce qui fait ça?
nana robeta tolo que je suis du progrès aussi longtemps nanga na Kabila baza ko kana du progrès même na est babi moko to ya ba du progrès wana photo zwa ba yo lobi awa ke ngana zo la du progrès na lingi kaka du progrès mais du progrès pour wela yango faut pas ensemble ligayo mama bazonga na pouvoir so sala ki bien bato baza souci na yo omoni soki bato baza na souci na yo o mona moselo ngana reunion bato mokie parce que ba baye moselo bato bakauki mais nous ozomona moselu aza na ba multitude ya bato ok baleki même ba parti politique misusu na kata RDCA le matin ML ça ko rassembler bato la force progrès et ça se fait chaque jeudi sans qu'on soudoie bato mais les gens sont là yep sangai parti ligne ko faire face na force progrès mais bato wana nyonso tout bazo ya pona ba moni tozu président exceptionnel. C'est un président qui écoute les gens. C'est un président où azwa makanisipe maele na ya chapo na baike. Yango monezo sala plein. Boyozo le bozong. Est-ce que plein wana bato wana ensemble wana balingi poto tuna ibango ensemble bolobini. Président avanda pour la mission ou bien to que l'élection bien avanda pour la mission donc mission président Moselu c'est seulement la mission et plutôt une mission ya président Fati. Facha za la mission, Moselu pas dans la mission. Donc toza na pour la mission. Ozo zonga, il faut la biso bilan oyo leka et leki ya Moselu nde totiki. Mais vous ne prévoyez pas organiser quand même les élections telles les lotés. Ouais, bon, dans les jours à venir peut-être, mais pour le moment aussi ça n'a makambu ya insécurité. Notre président est tout le temps menacé. On ne peut pas organiser une élection. Tension après un de ces 4 matins. Tous les sous-soutés, élection aux naissances. Vraiment, on va continuer à relever la président et à force du programme avec les temps. Lecture qui par rapport à la situation et les cas qui l'aéroport en tant que membre de force du progrès, je te vu évoquer ça. Lecture qui la situation, on a chef de l'État tourné pendant plusieurs minutes Nicolo, Corée Katani aéroport, tout ça là, c'est comment pour vous? Maman, c'est terrible. Moutakoye belo kwa naza muta mataka ba avion. Ngai komela biso na mbujima eto keleka ka makambo ya Fati Beton. Ya lekaki akendaki avant biso de 30-40 minutes après biso pe tozu avion tozo kende mbujima ye faro akitana kananga. Mais wana zaki attentat zaki mbula. Mbula lekai makasi président akoki kokita na mbujima ete kananga ta zongi ti Kinshasa na même nuit wana mais biso to tournoyer likolo c'était terrible les gens na se bazo filmer avion ndenge mitema na biso zaki suwana mais un chef de l'État vraiment comment ça fait-il courant ekoki kokata pendant tout ce temps là courant kata na te bakata ki courant ngai po na biso moi personnellement là il faut engager mais c'est automatique les petits temps côté faut beta temps mo soucier déjà parce que tout ce monde là ba responsable de l'union surtout bazota la makambo transport aéroport DGM l'air mokonzabi mi bazala ka informer alors avant bango ba ke lucha mutu na bango ba la il faut ba ke chef sa zongi akiti balongo la charge aéroport soka tambo na nzela tia koma na oya et comme charge ba rapprocher na bato bazokengela na nzela mais aéroport eza na charge bato moko bo le ministre de transport Jean-Pierre Bemba il faut à l'interpeller moi je ne vois pas pourquoi Azos allait épargner na makambo il faut écoutez maman obi ke na moment ya Gizenga premier ministre tu vois qui crache na Kingasani mais le ministre de transport a démissionné qui est moko sans que batinda yo sa ministre de transport comment ça fait-il ko katana avant to ki na bato Snell ba DGM tout ça vous avez aussi des questions il faut pas poser yo moi na évité parce que ngana politicien kala na yebi Jean-Pierre Bemba na yebi to solo la na ebu alinga kaide PSTP alinga ka Tshisekedi akolinga pe fatité c'est bien wana ezo ko engager nga donc pour nous c'était prémédité si maman za azarte président de la République mais non il y a des choses que Fati largesse n'a pas comme Mabi président de la République il faut yeba tozana
azana batu na ye baleki na ye bapeti na ye babundela makambo bazana ye na kati ya motema mais mutu aye kolinga Fati po tokomi na pouvoir akozala naye na motema te akomi kotala intérêt personnel ya mbongo azongela no pe baleki na ye azongela batu na ye bacontrôler de gauche à droite babiloko eyosala matin président de la République pendant 40 minutes likolo eloko nini ezangaki basala mabe akoka okita na Brazza te mais nzambe loko alalaka te akopesa maele na mutu moko kaka po adélivrer biso na kati ya situation modèle wana mais ngai analyse na ngai ezali qu'il faut arrêter tout le monde même les ministres de transport Jean-Pierre Bemba faut à l'interpeller son nom ça nous dit absolument rien par rapport à vie à Fati Bemba oui mais pour la vie à Fati aza eloko côté lui d'ailleurs aza ennemi à liboso IDPS ya Tshisekedi le père biso kendo yebisa ele bazana Kabila aza vice-président parce que les EPE tu t'acharnes toujours na pourquoi te yena maman tokomona makamusu parce que quand on parle courant on parle déjà de la nalobia tokomona makamusu musika na est mais za na kati awa na Kinshasa il faut faire attention la politique confiance ezalaka te hein vraiment confiance ezalaka te na politique on retient l'insécurité et ça là qui na aéroport par rapport à descente il y a président de la République toujours maintenant on va solo la force du progrès to lobeli charte il y a bonne conduite to lobeli la paix ba fondateur osala parmi ba fondateur il y a force du progrès ou bien yo ya kokuta pour ba ba pese mo pour qui mano dita moi IDP mais question wana osala kutu bende no tulinga yo lelo na chabatu ba comprendre bato osoki mutaye ke akimaka lit c'est kaza mutaye ko kota l'air du progrès salam mais muto aza combattant IDPS au départ parlementaire debout mama biso tozoki ta ya koyeba IDPS na ba journal tozokende otanga journal na lowa na victoire ba parlement surtout debout na ba elf tozoki na lemba totangi journal toye ko sala analyse voilà comment moko zo mona biso so bazo bonga sage ça hasard te sagesse nanga pesa eso ko jouer rôle pendant c'est un force du progrès na force du progrès za quitté mais na 10e ri o yebi 10e ri faut tout na bande ko na biso ba olenga retourna ba papa ebele bazana ya mikolo nga makam na futo ba koko mikolo bana ba oya le loti force progrès ezaki force progrès biso to ba combattant ya IDPS ba parlementaire debout to monike ba mikolo bazali balingi to des analyses ba parlement mais non ngai na gila na yenga bino to kuti bande ko so ba olenga bazaki pe shona kata terrain mais na lobi te biso photo saka ba action et nous sommes dans le temps 92 93 talaka bande na obeta c'est que bateau mingi bazaka ba bébé 92 93 94 potoko 96 97 tozaki kosala ba action sans batinda biso groupe wana ya ba jeune wana ba créer ka ba action biso zako kende 7 personnes to bimina barabara mabanga to bando panza pe ville pe komi paralysé na 6-7 personnes ezaki bato belete et wana bakuluna wana bakuluna ezate en ce moment-là, tu es comme Baksama. Tu es comme on a bandé qu'on a vu so, le Lazare rapproché par président de la République, Bakaloufa, Baye, tu es comme on a Boni Baye, tu es comme on a bandé qu'on a vu so, Bakabose, Tupac, Ngado, Kofo, Tomoni, Baseba, Baye, Baye, ko Vimbi, c'est là. À ce moment-là, là, tu continues l'action parce qu'il faut qu'il batte à choper base Baksama. À partir de là, là, pardon, kende na bel campus, je crois, et que modèle bachaki barrière ya ba policier pour les cas, il faut la peka ba vous appelle na minduki. Mais biso za mabuko pamba to sali tout tiseke dia a kota kaka ye kamera wana. Ba koti sagaga de kone na munduki abeta tenti seke to kanga arme wana na kata bel campus kaka kamera na o. Mais lelo là, quand quelqu'un s'est dans zone, les journalistes va poser une question. Voilà comment force progrès botama zoe loko okanga. Ba tout nié et loko nini la disposition surtout policier batio ben yo le ki okoti pour sali meeting. Albe zanga été zali grâce ya force du progrès.
C'est là où venir le nom. Quand on dit la force du progrès, et ça qui combat mututé à salaki yango. Et zalaki batu moko boye bazalaki na makasi pour na progresser. C'est ça la force du progrès. Une force d'ambition le quoi to progresser qui à ce moment-là nous tous les jeunes to bon dans ces cas tout ça les locaux force du progrès. Et maman sans oublier zaki non force du progrès et zaki kamikaze. Moi j'étais chef ya kamikaze dans un monde à présent nos cellules là zo gérer les metezaki nagi kamikaze batu tout bazo ya tozo bundangane na zo gérer. Mais dans toutes choses makampe si là même l'idée Elia makape bukane biso to géraki mais le comme président Moselu ba on se ba vrai fondateur en esprit ba tiki ba jeune ba évoluer biso ndeto comme ba bibliothèque. Mais tu avais aussi un temps qui m'a kipe bitumba. Non na kipa bitumba te yoka voilà place wana o ki manene ni ngai na zui vaccin ya Tshisekedi ya IDPS banda bo mwana na âge à 15 ans na za parti mais yo déjà na oso comme na 40 ans yo bisa muta abandi na Mobutu depuis conférence nationale yo di progrès oso sala molo bakimi non ezalaki parce que na telemelaki makambo misusu na kati ya mouvement po ba betaki moko na biso ba bengi président Raoul ezalaki manipulation na kati ya parti ngai pepe sina kanda na zui ba petit na biso mombo automatique bitumba biso na biso ba jeune ndenge zo mona lelo banda kala e banda na biso moko en ce moment là tozalaki so to tiki ni mete to zongi muko msu to loti to yeto bundi bat bazoki mais lokola na muto na ele ngabi bon to continuer jusqu'à quand c'est mieux na vana na ndaku na tika limete bandeko bazala toko ya kaka yango moni lel batu misusu ba eko kota na absence nanga même ko nazo ya limete te ba bengi yango ke akimaliti non ba kimaliti te ni oza tu sais que biso kimaliti bon batu ba na porte ba albani mais yo no lobby au côté du progrès au côté biso sociali to ponelo madesu to tena moto elembi olingo bandolia olobi mutu atongaka ndaku asalaka erreur pourquoi tongaka ndaku yo lobby olobake okimaka mama to bundi bitumba parti au IDPS soko kema il faut bomba polo tamba polo mais tout le monde sait azako sillonner na drapeau na polo Félix ya IDPS par-ci par-là aza sans inquiétude biso to souffrir pour tambola na signe moko ya parti na biso IDPS na beta mitro mais na ko kota ba prison parce que na sala ba action na ma intelligence mingi basala ki na babuzoba yango ba koya pe na bambiska da buzoba biso to bandi permanence ya IDPS na ba 6e ri eza ba 10e ri te ba to belé ba ko kota IDPS na permanence ya mutanda ngala bandi bogote na bandi kala to yeko longa to na permanence ya Kibasa o eza pembeni na biso wana eza peka siège ya Kibasa tozalaka wana bovanda na kati ya parti boye belikopter likolo bambwa na se baniva eko kanga bino bakader banili bato wana nyonso lelo baoloba bazalaki siko mutu alite na moment oyo ezalaki na dictature moko farouche ya Mobutu yo yele makambu Kabila tosi tolembisi lit yo koti olobi akima lit non pendant le cas ndenge biso tozaboye baoyo bazo ya limete te to ba pe ba kimi du progrès te bazali mais bazali musika ba boyi na banko ya limete c'était comme ça donc lelo bande ko lelo ko wana ka kimi maliti yo sa elite ko le kanga iti ngai biloko yo zale lo biso de to sali ya ngo za na raison ko tuna parce que ngamo pe na ko ngomi akimalit yo lit o rotanga na ba politicien kala na ba généraux kala bazo kanga bato ebi bango te menga na ebi bango ezalaka bo biso to abana mike na âge à 15 ans babimission na petit boulevard to ke otika Tshisekedi na primature ya zalaki te bato wana ozolo bana bazalaki te bazali na mabumu misuku to bazaki da botete misusu bazaki ba bébé mais basimbisaka na gi banderole to koma voilà ba panza biso ka na petit boulevard awa nde tozo sanga na victoire ti to koma ngati ba ozo Etienne Tshisekedi ba côté na voiture manda Mobutu ba ozo biso to eba ite ba ozo sia to bika ke ba enlever mais le kola tozali ba combattant tozali ke maboko polele ko yiba biloko batute no moni to kufa te tozoka te tozali
mingi omoni bakota ba prison likola koyibaka biloko bato na sima bitumba IDPS le mona kamere azo ça la politique ya contrepartie mais azo le bakaza mutu ya gouvernement. C'est pas un acharnement personnel vraiment. Parlons du tournoi de football et Kati déjà tu veux continuer à si tournoi ezali na kanisi samedi oyo tona match si pas oublier za Changu fédération ya Changu na Moamba je crois bakoyi kobeta samedi ou dimanche pe tona match mususu ezali loisir moko ya Force du Progrès o ezali organiser na président Moselu parce que bakolobaki musala esa mate papa musala zo sala biso sa musala tozozwa ba visite modèle place musala esa mate bato ya kati so bato batondise musala zo sala donc dans tout ces locaux les kitika ezati babia kabambo kapa ba musicien entre scolaire là qui attaque non eza lokuta mama fifi tozwina le président na ebisoti na ko le liste bato nyonso bazana Force Progrès bayebana na biso ko yana bango baya bakutanga parce que na âge na babale bakutanga na parti na ko tangi o ayaka bo mutayaka ne bo ayaka bo mais na bato pe baleki ba président Force Progrès toyebi bango mais président Moselu aza exceptionnel azo pesa bado azo salisa bato modèle na modèle ko pesa musicien mbongo eza mabete lelo fati banani bayembelaki na campagne ezali ba politicien bien ba musicien za normal aza président ba musicien ba sport lelo azo pesa ba joueur ba mbongo est-ce que eza mabe ozo mona bloc en robotique président wana aza nzambe ça va toi ok na suka to comme na suka déjà émission na suka zo signaler biso déjà comme na suka mot de la fin ba remerciement na bato na yebi que ezanga te to mona ki pe président zo ki cadeau ya mutuka une semaine 2 semaines mais balobi musala zo sa maté après avoir soki banini o président ba ekopesi brevet président zo ki brevet ya loyauté et pas CG Kabuya na président ya Ligue des jeunes à IDPS du bosso à permanence. Voilà comment va officialiser président Moselu. Bah définissez qui on est. Moussa malamu. Ezali non ezala qui brevet à loyauté vis-à-vis la parti. OK. Lui a loyauté vis-à-vis la lutte pour protéger Congo parti et Fati Beto. Yango azo ki na brevet. Yami balé ba ko remettre mutuka et pas ya DG na biso mata. Oyo Junior Mata alakisi alobi que non na observé bino de loin nazaka on a limité amena monique au rassembler tout le monde les loba to belé ba beta marasuste o meki ko sala mutu mabeto sanctionner na papier ozongi ndako net lobby to suspend tout ça qui levé à suspension ya mama Jeanne o azaki mama na biso moko boye ya Ligue des femmes pour vous dire que Moselu président Paba a changé ma camboisa sur ndenge za quitté. Règlement d'ordre zali apparemment. Règlement d'ordre c'est ce qui est aussi très important au OK. Faut tous vendre to meka ko solo la ona bande ko to e banini to sala parce que c'est pas aussi facile même pour dans sa constitution na biso ndenge mo repena charte de bonne conduite. Mais zala ba o batiki bisoté eza lokola likunde libotai moto yo diabo ekotaka ete bokoki ko diaboliser batu mais ayebi bao ya ye ayebi bao ba soutenaki ba pesaki corps âme jour ya remise et reprise dans centre financier donc ayebi kempa ba mokiri Joël abundaka pa bundelaka trop ya mibale nazo senga merci mingi et pas ya moko ya chef na biso ya zana finance a soutenaka pe likunde libotai dans l'ombre comme on a Seka Bazali Seka Boulu plutôt Georges Yepenza Acha corps et âme na kolandi la makambu ya Force du Progrès pe IDPS sans oublier pardon comptable na biso Mudimbe o azali trésor azali comptable na biso ya kata ya finance yepe a soutenaka mokonzi ya na biso ya finance dans l'ombre alingaka kutute mais lelo na mona ki te foka na loba parce que ataka lito nemingi na makamu na biso et to bosani te assistant Berry aussi bato yo basungaka mokonzi pour lelo nyonso azali kosala na ministère ekende liboso mutu akokani na bilan depuis azali ti lelo na ba ministre nyonso to azali.
Vraiment, merci beaucoup à Sage Nagui Tumba pour votre passage de l'émission nationale. Merci Koyambangai ndenge bozala kaka na royal lisusu toya na charte de bonne conduite to vraiment to mekolobela ngo to tanga pe totala banani basinyaki na banani basinyaki et puis banani bazo respecter ngo voilà banani il faut balober la force du progrès et pourquoi il faut balober la force du progrès autant de questions éthiques ali en suspens par rapport à texte et merci aussi na ba je rapprocher na biso bazali ko batela mokonzi lokwa lipusha papa Etienne na pasta musala malamu bo batelela biso mokonzi malamu parce que azali motema Fati Beton. Vraiment, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour la Kolanda Biso, la émission na Biso Yalelo, to Sepela Kiko Zalana Bido na Mukola Lelo. Nous profitons également de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à notre fille, ma Pembe Graciela, qui fête son anniversaire en 6 jours. Joyeux anniversaire à notre fille, notre jolie, intelligente fille. Soit toujours la tête et non la queue. C'était un plaisir pour nous de vous savoir également nombreux devant vos écrans pour Rolanda Biso, de Betty Masolo et actualité de l'heure, Yambo Canabiso, notamment pétition, Oyozali, un examen à l'Assemblée nationale pour notre départ, il y a bureau, soit encore, il y a président, il y a Assemblée nationale Vital Caméré, et puis la santé de la force du progrès et autres actualités du jour. Merci Nabino Nyoso Rolanda Biso, merci à l'équipe technique Momimba, Togutani Mikolo Mzalikoya. Lingaki yo mingi Janina Baba msajala kalamu. Saba ndako beba pakiti za asubuhi pakiti buka la